babi que yo okangaka bato abisement de sorcier ou exagéré donc bato mingi yo kanga ba sorcier na bana bango okanga do sorcier pa pamba okoba ndenge za homme de Dieu mais olaza rassemblé yego tu nazo panza mabala ya bato nebite ezala matière na yo to ndenge nini otera mix yo quoi et ni sala ki bato ba kizoki yo pendant si bato ba obesa pe ba men mingite ba obesa pe ofrane mingite ba segiso pété donc église ba musu ba sutuka ba biso osala ekobo na 8000 personnes parce que là tel na yo 8000 personnes ba mona pe ba koya musu ako violer quelque part musu ako na masturbation. Bah faux ongle, c'est diabolique. Bah fausse. Balandi à 3W.lecolère à Congo, site d'abonné à Mouké. Il y a Mouké, on était. Oyo na mboka Hollande toza ko za pembeni ya bato pona ko za information mais lelo par votre demande neto bato za bana misala ya Congo et to nito sala o bino bolingi bo sengo to longola pionnier moko ya bato oyo na mboka Hollande kombo na bango elobami mingi il y a un homme on a ba grand homme o kombo ne pe na mboka Hollande elobami mingi bo senga luka peye na luka kie na cadre ya lokole ya Congo na nzela pe ya Carlos Kaluza o asimbi caméra eza na nango otobengisi lelo bozala branche boko ba mutu otombi lelo nako benga invité na ngai tosani awa et je pense que yema ko se présenter te ba nani tombi lelo menga na ebiye mbote papa Placide de Jésus toko ba kombo pe ozanani. Pasteur, bienvenue, Massia. Naza pasteur à la ville à Rotterdam. Marié, na maman Fifi, Massia, père de 4 enfants. Et Naza, le responsable de la communauté Oyo, la main de l'Éternel, Oyoza, na Europe et en Afrique. Voilà, donc invité les pasteur, bienvenue, Massia. Bana Rotterdam, nabi ko Rotterdam, boza branché bo vendre ba internet, bozola na makamoni to soit na passer bienvenue Massia. Tout le monde a campagne, tout le monde a fiche, mais tu es billetté. Nga pe na lisu na ba bien, no mona passer bienvenue Massia. Azanani, auta wapi. Est-ce que tu ko ba biso, o c'est biso qui est pasteur bienvenue Massia? Pasteur bienvenue Massia, aza congolais. Il y a RDC, il y a Kinshasa. Des pères et des mères. Ouais, Congolais, des pères et des mères. À Botami na Kinshasa, à Yebi Yesu na Kinshasa, à Zoa Batem na Kinshasa, à Bandarote à l'Évangile na Kinshasa. Nde Nzame na Bolingo na ye a sepelaki apesa ye etinda oya kosala musala ana mboka Hollande et précisément la ville à Rotterdam. C'est pour que c'est ce que je peux dire maintenant par rapport à Nangaï. Voilà, tu as Michel, l'autre boss, comme un podium de vérité. Au moins, tu as un podium, et Michel, au moins, ils ont un podium. So, Mati Awa, rien que la vérité, et puis, ils allaient sans tabou, cache ça l'a raté, pas mater bino, ou tina abisso. Ceux qui ont une défiance, ceux qui ont toka kolango, et ils ont élingité. Tout le monde est un pasteur, un pasteur c'est un chrétien. Mais est-ce que pasteur bienvenu, qui appelle, comment est-ce qu'on a qui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment et quand? Merci pour la question. Si je me souviens très bien, Jésus-Christ n'a pas depuis 1993. 93, ça doit faire maintenant 21 ans. Dans notre temps de vers 22e année à vie chrétienne. Ils ont beaucoup de temps, pour battre 50 ans. Mais on a sali 21 ans, c'est-à-dire une année après, tellement Nazaraki na rapidité à comprendre Ramanzambe, Nzamba Salenga Ngoluana, une année après, on a déjà une mission évangélique, on a déjà salé Nzambe. En 1994,
C'est-à-dire une année, nous avons côté ya ça la mission évangélique. Pardon, pasteur, quand tu m'as battu, mais tu dis pas comment? Ouais, mais comment? Il y a pas qui sous comment seulement quand il appelle là, il y a maillé sous, il y a une moyenne. Ok, merci pour la précision. Au fait, Nazala qui païen comme tout autre païen, Nazala qui est sauté, Nazala tam la langa na babar, koke no la cigarette, mama sanga. Finalement, un jour, bah, il y a un évangile. Il y a un évangile, bah, grande sœur nanga. Bon, bah, il y a un singa que non, tout le pas, il y a un monde qui a pour la biso. Nazala boudé, finalement, bah, insisté. N'a aucun dé. Ils arrivent à séance à la délivrance. Alors, tant que ça va délivrance, c'est alors que nous comprenons que mon qui les a na Satan, nous appelle à Yesu. C'est qu'on a Yesu, donc on a Satan. Nous n'avons pas signé dans mon qui ces choses-là, ils ont les cabas de délivrance par la grande sœur Nanga, ou à la Nalanda. Nous comprenons finalement que Satan a allé payer Yesu à ça, et on a eu la décision, on peut sa vie n'aurait pas Yesu. Alors, je suis allé voir un de mes oncles. Oya nazaro te anga évangile nazaro boya na yo lukenga moko ateyanga na sekaka na critique ka écoute ngabi non que Satan azala solo marambater abiso ya Jésus-Christ eza pe ya solo ko modèle na monaka zaro nyo ko na ba déné bazo benga ba démon to sala ngo lelo pour te comprendre mais à l'époque na ba ngote na mona ngo pour la première fois na c'est alors que na eu décision à vinanga ngabi mais si c'est comme ça ba nyoko la moto na ba démon bo. Moi, je trouve que ma vie, il faut appeler ça pas Yesu. Dans une décision, on a moto a déjà évangile, na boya na tchola même ye. Nazon lié. Est-ce que vous en avez prié quand? Et si non, tu vas séminaire moko lundi bon. Bon le dimanche, vous en avez prié te. Oh non, so longo dimanche voyez. Na ye. Kuna na kei ba jusqu'au Jésus n'a accepté Yesu comme Seigneur et Sauveur. Na église la Grafoi. La grâce par la foi en Jésus-Christ, c'est pas un pasteur Annie Kitembo. Na yamba Yesu na 1993. Na zupe baptême na même année wana. Et na bandi pe kosa la Nzambe à partir ya wana. Donc na zwa décision moko boye. Vie na nga etikali. Na vivre na masumu mingi, mais vie o etikali na pesi yango na Christ ti na ko quitter mabele o vie na nga etikali o fezala ya Yesu. Na pesa mutema pe bomo nanga pa Yesu tilelo. Merci Tolandi témoignage à Mokuse Negeni l'homme de Dieu pasteur bienvenue Masia ayamaki Yesu le quoi mo konti pour bikisi. Siko te obi asa pasteur. Pasteur bienvenue est-ce que ko sa biso avant to que na pour une vérité ndenge nini aux yamba qui appelle ko découvrir appel ministériel comme ministre de Dieu. On découvre et puis comment? Ok, merci pour la question. Une très bonne question. C'est-à-dire, nous avons découvert que nous avons ministre de Dieu. Au fait, tant na bon le thème, nous avons dit qu'on a enseignement, qu'on a fermissement, qu'on a formation dans l'église, et que comment que baïné na biso dans la foi. Baïné na biso dans la foi, bah nous avons une prophétie. Ba uti retraite ya ba aîné ba pasteur ba binzamba solo na biso na yo que oza mosali na ye a réutiliser yo makasi. Alors ba uti retraite ba bisanga papa bienvenue. Yo pena muto zanu même pas na retraite ba musu nzamba yibe ba ngopendako. Tala maka nzamba lopini. Tala maka ezo comme ça na ba pasteur bazo kambanga et ngamo pena za okamwa. Alors tana yo ko poussana na évangile Nzambe a comme quoi ça siko ngamoko témoignage à batu musu ezalaki et comme peut témoignage na ngamoko Alexanga na cher nanga na otambla na nzela na oteya parce que babenga pasteur parce que naza ko kamba batu mais ministère nanga penza c'est évangéliste, c'est ça mon ministère. Alexanga na cher na otambla na balabala na bamboka na tchengo na manoteya et plusieurs fois na encore ba prophétie que oza mosali nanga na rotindo na mokili. Oza mosali nanga na rotanga kombono na mokili. Donc na yoka ba prophétie nga moko na ba o ba ine da enfant ba yo yebsanga. Et surtout prophétie oyo kanganga makasi eza oyo je sais pas si on a robé en prophétie vision. Na mona Jésus-Christ na vision. Ayebsinga bienvenue, j'ai vu le dévouement que tu as pour mon œuvre.
sache que je t'enverrai dans la ville de Rotterdam. Et ça va en année 1994. Nazari na chambre, nazo sambela. Donc, nazo ba prophétie tellement belle, so namnata ngwa musuzu kuto. Et ça tellement belle, o confirmant que ba benganga. Et pour nous sous précision, on a eu prophétie en 94 que ba oti na Rotterdam. 7 ans après, on s'est retrouvé. Namoni pasteur aux podium de vérité. Est-ce que podium est qui sont devant la vérité? Est-ce qu'on dit que na mission autoba rien que la vérité? Na yaki pona ngo, na yaki pona na la vérité. Pour balanza mais pas à l'édifier. OK, to go fan d'apporter la vérité. Tout à fait. Bandeko bomoni to sana pasteur bienvenue Masia, to bandi maman Kambu. Donc depuis 1994 pasteur bienvenue à Zouaki Vision que aya na mboka ya Rotterdam. Expliqué par Papa Placide, en 1994, déjà dans la vision, on a Jésus Christ a mis la vision, a Ibsinga, na moni dévouement na yo pour na musala nanga. Mais yeba que na routine da yo na ville ya Rotterdam. Ils arrivent en 1994. Et 7 ans après, na eu avion, na eu exactement na Hollande, na ville Moussouté, il y a Rotterdam, ndenge, hier soir, il na vision. Et voilà, on a installé à Tilelo. C'est-à-dire, les arts, comme le monde sait que, partout, on peut venir dans un lango, ou bien, et là, on a accent qui n'a benga maya solo. On a eu un message, le premier jour, on a expliqué que, on a eu vision, en 1994 plutôt, qu'il faut aller à Rotterdam, et les on a commis à Rotterdam. Et Batunion sur l'époque, on a expliqué bango. On a expliqué même vision où pas basal ensemble. Bamsuba acceptable, bamsuba bino za solote. Mais tu sais un jour to sala musala nzambe, to na campagne mo na salle ya Odéon. Musala mo nzamba ya bano prophétiser abi pasteur yaka. Abi yo avant ya na mboka oyo Hollande, tout le monde manazo bazo tout le monde à l'époque, ba cassette pesa. Avant ya awa yesu ayebisaka ya bimelaka ayebisaka yo que aotinda yo na mboko yango atindio ngana bise devant les gens. Oui, c'est vrai. Na yebisa be batu abi oyebisa batu bandi marango te ngabi là aussi c'est vrai. Batu mi balbakeza solo te yesu bimela été abi ngai nzamba lina confirmer yango devant 1000 plus ou moins 1000 personnes hein. Na confirmer yango que yesu prena mutatinda yo awa. Papa Placide makamto solo ba ça très sérieux. C'est sérieux. Soko. Merci, pasteur. Pour l'homme de vérité, et ça na esengo, mais tu reçois Sima pour la Makambo Italie ministère nayo. Nous rapidement parce que vous allez pasteur visionnaire. Vous avez la vision, vous avez la main de l'Éternel. Tout bah non la main de l'Éternel pour vous en ayo. La main de l'Éternel, vous avez la vision en dernier comment et quand. Et puis, ça va besoin de conseiller surtout aux gens comment et puis ils allaient organiser une dégaine. C'est la main d'Éternel, votre zonga, na moto alikamo et tali pasteur, bienvenue. En fait, la main d'Éternel vision en gros, quand j'étais en Afrique, Bazaïb Sanga à Rotterdam, Nanzambe, Aïb Sanga na otino na ville à Rotterdam, Aïb Sanga les sous que na otamuso mokil mobimba. Mais je n'avais pas encore la précision, il y a rebâtir église ou communauté. Moi, je m'imaginais que vous avez peut-être aussi aux l'église quelque part. Mais lorsque je suis arrivé ici en Hollande, début nanga, tu dois jeûner pendant 1 mois. Na quota jeûne 1 mois du 1er au 31. Alors, après qu'on jeûne pendant 1 mois en Hollande, Nzamba signifie que tant que en Hollande, ils allaient qui pour bâtir l'église. Après la précision, il y a un autre. C'est alors que il y a un autre message par rapport à Yango, l'église a commencé dans la ville de Rotterdam. Les Londres ont continué. De l'Éternel, comment est-ce qu'ils ont organisé? Et puis, par rapport à la mission, on a appelé ça yo, la main de l'Éternel, ni nous obosali, nata oyo. Vision à l'église, la main de l'Éternel, dans notre église, dans biso so retourné bango ba yebi.
Tu vas redéfinir on a 3 phrases. Il y a liboso ezali ko apporter le réveil spirituel. Bato balali balamuka. Ba foyer elali elamuka. Deuxième phrase ezali ko délivrer les captifs. C'est-à-dire bato bakangami. Bazo délivrance na bango et ko za païen tout comme ko za pe chrétien pour ba chrétien et belé à ba chrétien baza au kangama. Ba païen n'en parlons pas parce qu'ils n'ont pas Christ, ils sont déjà dans les ténèbres. Tout ça vision yako délivrer les captifs. Et aussi il y a mis ça vraiment mikolo na fandi liko nango eza ko préparer le peuple de Dieu en enlèvement. Pour en résumer, apporter le réveil spirituel, délivrer les captifs et préparer le peuple de Dieu en enlèvement. C'est-à-dire, tout ça, pendant tout ce temps, il y a comme même un peuple en Zambie, place de fandi mingi. Vous avez un podium de vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous allez prêt, il y a la mituna de Tuna? Merci. Pasteur, bienvenue. Na ebandeli tango bandi batu mingi baloba, surtout sur les hommes de Dieu. Tango yaki na Hollande, olobaki o epano batirte. Pour na biotamula na église mususu bazo yambayo évangéliste. Mais par après tango bati minga zaki supprimer comment yé aki na Hollande te biga aux évangélistes partout a bati ndenge nini. Quand on est pensé qui moi mbai encore répondre ni na batu au bazo no siko. O ba mitu na question anti loyo bazo no. C'est vraiment une très bonne question. Je crois avoir dit maintenant même que dans en Afrique, nous avons une prophétie dans Rotterdam, dans le monde entier. Mais nous avons une précision, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une précision, dans la commission sur place, nous avons mis à la retraite pendant 1 mois. Je me souviens, à l'époque, nous avons pendant 1 mois à la retraite. Quand il y a retraite, il y a 1 mois, nous avons clairement Makambo tozoloba ya bâti et puis ma précision par rapport à la vision. C'est-à-dire naroyé ça batouté du coup naye na yo bâti tant que nazari na la précision anate. C'est ça ngana ika voyage missionnaire. Mais sur place ndé na yo zo. Tout la question passé bien bon clair tout le monde na salle Odéon, un homme de Dieu a confirmé qui message Ozosika Nzambe et puis à l'objet en vérité à Yaki nous avons qui mais mission nous avons déterminé sur place nous avons déterminé mission au sein de bâtir communauté autobénie la main de l'Éternel et Panzani partout je pense que et bimisi ba sali batwa bali batwa mbi Jésus Christ makamazele bele mbalasima toko tout sur nini oyo la main de l'Éternel et sali mais nalingina tout le monde pasteur bienvenue merci tout kolana pasteur bienvenue Massia. Alobi boni ndengeni na banda qui vision ya la main de l'Éternel ou bien en communauté la grande communauté la main de l'Éternel mais pasteur bienvenue tout yeba pasteur aux chrétiens alors état que chrétien et puis état que pasteur il ce soit grâce oyo particulière on va tia pa na yo to pe na kati ba don du Saint-Esprit ba don oyo ko exceller pa na yo oyo yo izako vous avez remarqué vraiment nous avons utilisé parce que venir mingi na domaine. Merci pour la question. Grâce oyo nzambe achekati nanga. D'abord grâce oyo yebani mingi ezama délivrance. C'est-à-dire place na salam mingi open azo pas problème mingi. Non seulement salam mingi. Nous avons pas de problème par rapport à la grâce ou à la délivrance. C'est-à-dire, la délivrance, nous avons fait un fait na kiti. Il y a un fait na kiti, nous avons fait si vous êtes présent, vous avez fait un kiti, vous avez fait un na force à peine parce que dans ngolu nous avons fait ça. Il y a ma telle délivrance, bah donc sous il y a la guérison. Na vivre la guérison, il y a sorte de au plus il y a tant qu'on a séparé pour nous avoir tenté dans le bango. Dans le salariat, bah tout le monde peut ça bah témoignage, bah me ramba mona. Na mona la guérison, il y a sorte de donc il y a guérison, il y a miracle, donc il y a discernement aussi des esprits.
Donc eza biloko nga na travers nango. Mais grâce à la délivrance ndeza makasi kat nanga. Et aussi grâce à koyemba pe hein. Batumi ba yeba ngote na saka na grâce à koyemba. Est-ce que tu as tellement le moqué ya pasteur na yemba ngo peut-être ba musu ba koyiba ngo pe. Et comment on a oka oyoki on nze moko boye. Mais na ba nze mo bana na nga église ba yebi ke na yemba ba nze mususu ba yoka on nte. So be na no yemba ngo. Nga saka na église so na ba no yemba. Na bandi nzembo avant na sisa nzembo ba kiti ya église. So za ki 100 tamsu 40 koi. Na batu na ba kiti. Donc ils ont une onction moko particulière nza mapesa nga opé par rapport na koyemba. Mamazo bo bato ba olandanga ba ko témoigner ba fanda nanga ba vivant nanga ba ko témoigner ngo na yembaka pas vraiment comme chanteur mais na yembaka mingi so inate ya ou soit so na lingina na sa service mais mukomsu peut so nza ma permettre na ko sa pe soki yo salite nani mosusu akosunganga nzambe nanga soki yo te papa namona kati ni wana producteur boya mbangu penza boluka parce bienvenue so passe par le collègue au Congo et koza malamu parce bienvenue na makambo lobi na sa témoin na bosani ane mais na so ba ne moko tozalaka na Rotterdam et na église Dieu vivant sur la sanité, parce que puis Roger, je salue à passant, V Palmier, Azam Milou Lelo, un homme de Dieu qui France, pasteur Flori Pang, a télémi à mon nu, à télémissio, alors bi Mounanzambe, pour nous, c'est un D, dans le ministère, on a D. Pourquoi? Est-ce qu'on a particulier? Oh, ba bika. Pour nous, bateau, sous soir, bota te bota, na bateau, agi liboma. Na délivrance à zongagiste na ba musuari na magie sorcellerie nzame na ngolu na biso na ngolu na nzame na nzela na biso babika ba on bazana sengo mais c'est comme muto yo azali na kan ya satana akangaki mutu na yepa boma nga yo délivrer boyo kana jamais boyo kana ya moni moko fanda so na kwe muso bedi so la passer bienvenue escroc so bedi masola passer bienvenue na kwe mususu faux pasteur. Parce que ils ont toujours deux côtés. Mouto a eu des défenses à CP, les pasteurs, on a solo, on a nzambe. Mais Mouto a zalaki auteur ya ko kangaba tu po bagay na souffrance. Tant yo kangolo Mouto ya kangaki, boyo kanete. A fa critiquer yo faux pasteur. Mais est-il que bato bazolandanga ba yebi ki ba bika ebele na Hollande, na Europe. Nanzela ya ngolu ya délivrance on zama pesang bazali so bazolanda kabonza apesa ka mutu likabo za pa na malamu pe ndenge ni ayo likabo o to benga délivrance et memela yo moi makambo ebele po anya binengwana na biki délivrance ya ngwana botola problème o biki les gens ba kizako mingi ba biki yo okangaka batu abisement de sorciers o exagéré donc batu mingi yo kanga ba sorcier na bana bango ko kanga do associer pa pamba. Ah, voilà sur la question bien. Le problème est d'accord que il paraît dans le cas que il paraît. So fano il paraît. Au fano il paraît. Ils allaient biblique té, ils allaient bon moto baka. Il n'y a pas de fumée. Né dans le ngolu à délivrance, ils allaient sala nanga. Tilé salaka. Alors on a semblé pour la battre belé au ba il a inga battu. Azana ndeko na ye, azana mwana na ye, azana ba problème. Mabamba sorcellerie, surtout les bimse na makambo, eza makambo wana. Siko tant ngana bando sambela, tant so ba tuni mwana ba question so lingolo baté. Biso lokwa to zana ngolu wana onction wana. Tant na otuna question a fond le mnoka lobi. Oui na zarandoki. Ba parents tant so ba fan ba zola, ba otala. Siko makambo tali kindoki esenga fo moto a lobango. Ayambo la peau délivrance sur place. Si vous place aux autres non, et ça pas par rapport à wana. Si vous tant mutu ou bien moi na banol bake non, kindoki ango na sala ango na X ou na Y, na sala ango na gauche, na sala ango na droite, pour azo confesser. Et c'est pour prier l'onction à délivrance sécurité kango le mutu. Mais maintenant les parents au bayaka. Oh, pasteur bienvenue moi na zo le bâti mais tant ya banika ko sambela moi na bimsi makamnyos.
Mais oui, un tel père, oui, un tel père. Oui, ce n'est pas un mon lobby. Bateau Badaki, pas témoin. Tant que Bima, pasteur bienvenu à lobby. Non, pasteur bienvenu à lobby, t'es mouton à dos, tika gendoki, abimisi, bateau basa dans la main gendoki. Et si on se écoute dans la terre, en église, dans une icône, dans le bas, un tel a rendu, so monanga, talabakaset, nyos na terre à Yesu. Na terre à Jésus-Christ. C'est quoi? Bateau na bakobeta li solo, tant que comme na mato ya bateau na mboka, et ils ont un pasteur bienvenu à lobby. Non, ils ont vérité. Ils appellent la bateau moussous. On a un message à solo. Asa misal mabena bengi na 100 000 pour le bazar. Atiki pegindoki. Ne azoba so bazar bazo kanga. Il est quand tribunal balé. Mais principe généralement so na 100 000 pour la monter ça problème na ye so a témoigner nzambe. Mais après na mususu pe nzamba révélo ka na misal oyebi mo musanto alobaka. Ke abude pe te na boyi na ngali no tika ndoki te bon siko pour mana. Au solo na ye bozabi no mbale na oya tika to solara batimi bale na o pa tikite to solara mi bale bosiko po meza siko so ya boy ye mu zakobeta li solo ye mu rabeti li solo tanga beti li solo comme si so passer bien venir à lobaki tu vois donc makambo yesu ye mo ko mtaleka wana banda pe ate asambela bono azo benga na milimu abena na Belzebul et ça en Bible non. So o babandi ko porter contre yo e bana na ye moko Yesu donc yo ozoko continuer comme ça oyo na depuis na Bible e bana na depuis na Bible je musu babine asa na démon je musu babi aso sam makamu na Belzebul et ça en balelote opposenga na expliquer par rapport na kokota lola et na ba condition Yesu apesa biso ye asa na standard na ye c'est-à-dire niveau ya vie o alingi muto amener pour ka koma kuna et puis a bomba pe ngote aloba na Bible et ayibisi bato balanga Seigneur ba on sote ba kota na bokonza likolo Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23 ceux qui me disent Seigneur n'enterront pas tous bon oya kota na bokonza likolo ezaka wa sali volonté ya papa nanga or soko tali volonté ya Nzambe na 1 Thessaloniciens chapitre 4 na verset 2 Babi, ce que Dieu veut, c'est-à-dire qu'il y a volonté en disant, mais il y a sanctification na biso. Or, pour mouta comme la sanctification, il faut se repentir dans ma soumounaï. Mais l'église de l'eau, dans le bas qui peut nous bander là, vie à repentance, il y a sanctification. Repentance, il faut dans la carte, il y a moutema. Il faut appeler les banda. Parce que ebele, bah ensemble là, ni carte ni les banda basala ngote. Ngana zo te abatu que tout se repentir parce que Yesu azoya parce que message à Yesu zaginene. Repentez-vous car le royaume. Ce qu'on se repentir no côté na couloir ya royaume. Sans la repentance, on côté na couloir royaume te. Mutema batu. Eza mabe mingi. L'orgueil est fani na mitema. La rébellion est fani na mitema. L'incrédulité est fani na mitema. Ko yinana est fani na mitema. Ko zanga bolingo fani na mitema. Makamba mabe ekobo est fani na mitema. Non seulement idolâtrie et fan na mitema. Beaucoup de choses m'a bé fan na biso ba chrétien na kat. Non seulement faut se repentir nango, faut se repentir pe libanda. Nazote ya mingi. Et belé ba se sutuka mukolo wana asali ka repentance ya mutema, nzamba batala ka mutema. Oh libanda tikeli satana. Même biso no toté évangile pendant longtemps qu'on croit que nzamba batala ka mutema. Oh na libanda to sangisi bilamba na biloko ebele ya satana to lati. Monsieur zo kwesaka batu na ekobo monsieur zo kwesaka batu na makambe belé ngazo te ya batu que to bon la mito se repentir kati na libanda ba mini jeep o batu bazolata unta église na mini jeep ba robe kanga nzoto ba mini robe ba biloko tu wana eza biloko esala ekobo esila na église te parce que mutu alati yango mutu asala ekobo na nzoto te na mutema bible bio atali ya mwasi avec un regard chargé de désir à commettre déjà implicité dans mon thème. Combien bateau ça bateau ekobo na ba église et où me le mingi to ki pangote. Nous devons nous repentir parce que Yesu azoya. Ba musu ba osutuka ba biso osala ekobo na 8000 personnes parce que là tel na yo 8000 personnes ba mona pe ba koya.
musu ako violer quelque part musu ake na masturbation na ndako pour ndenga mona que tche mutu mobulu azik occasion osala ngote ako sala masturbation na ndako maintenant la provoquer ngam na taki mabe kuna lolo ba pointer nga ke lisumu ekobo bilatela mabe non seulement bilamba et aussi kotia ba mis o lo ba tia na miso comme na on ba bien ba fossile c'est satanique ba faux ongles c'est diabolique ba faux cheveux c'est ça pour nzambe tanga salaki biso asalaki basile o eza nombre nango minene nango milai nango satana ye alobi non 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 nzambe asalaki yo bien te milai nango akokaki yango bien te ba nombre nango pe akokaki bien te ngale na yebisa yo na proposition na opesa yo na moko ya milai koleka ya minene koleka et aussi il y a ebele koleka ba chrétien ebele bazo fingisa nzambe omona komi pe hein Jésus qui c'est Seigneur mais au tali photo omoni en réalité la photo eza ne satana a corriger nzambe na dimension atembe a corriger na miso a corriger na manzaka a corriger ye ngai nazo te batu au nom de Jésus-Christ que même na basuki to bakisaka eza masumu il faut to se repentir to skabona biloko wana ba beauté de tchaka ba bien ngonini la beauté de tchaka nelongi peinture ya rose peinture ya orange peinture ya mauve peinture au tchetche ba nyoso wana c'est satanique nazo te makambo yebisa bato ke eza satanique sans compter ba beauté ba tcha également ba bijoux 1 Timothée chapitre 2 verset 9 alors je veux que la femme a séparé ni na or ni na perle totanga ngo mais tokipa ngo te Dieu n'a jamais créé moi si to mobile to tchaka ba bijoux na nzoto abi la femme ne doit pas mettre ces choses là pour ce qu'on a maniga to tchaba lo mato nga to bla so lo mato déjà avant a sala mutu na ngo te nga nazo yebisa bato oyo balanda matere na nga tela busu na tela kayo ke eza malamu latango mais nazo se repentir nga moko et puis nazo yebisa bato nyonso je m'imagine pas avoir prêché ça pasteur eteko mutu oza mutema oza na maina makila oza na ba sentiment quand on vous accuse comme ça zo kanga bato ba sorcier pas mapamba eteko mutu d'abord oza homme de Dieu homme na bonzambi mais eteko homme au sanda la mutu généralement na répondre à ça fait beaucoup d'années dans ça musala oya généralement na yebi que ça ezarami ba distraction donc balingi ba distraire nga parce que nga ramka mebela ça Jésus qui revient bientôt pour na vision nga omoni ba komi wana na expliquer que tozo préparer peuple n'enlèvement donc si on a maintenant ça ba réponse na 3000 personnes au bazo critiquer nga mais quand est-ce que na hotel ya batu Yesu que azo ya bientôt ba milenga to ke lola wana yo distraire nga pour passer belé ba bima tongo midi pourquoi musoro bima pasteur bima balabat oh pasteur asali bo donc effectivement bande quoi 3w.lekoya Congo to continuer pasteur nangine ba particularité à matéa na yo eza basé sur quoi et puis mikolo ozo basé sur quoi parce que n'habite maintenant yaka oyo effectivement de lobi bato bageno pasteur be venir as homme de Dieu mais ola za rassembler yego tunina zo panza mabala ya bato n'habite ezala matia na yo to ndenge otera mi sur quoi et ni sala ki bato ba kizoki yo nozali muto zo panza mabala bato ndoka bible lobi ki non oyo nzamba a sangisi muto ka gloire à Dieu bible ndenge lobi nzamba sangisi muto ka bolate à ma connaissance nga mazata na libala mon côté na panza na vinanga au contraire surtout bando tala mabalo ngana aider poezala na kotanga ba kombo ba pasteur na kotanga ba kombo évangéliste na kotanga kombo ba frère na ba sœur o bazo kanga peda spaza na kotanga kombo ate basé belé pour me libala sala mamonio sa monango na pambola ebele mabala na parina mabala ebele yo osomona bana na bota matilelo na monate dans un mois, 4 semaines, mouta parrainé 3 mariages. Depuis na botama, depuis na sambela, ti lelo na mona oka pananga.
un mois na parrainé 3 mariages. Samedi oyo na parrainé pasteur à Bali. Samedi oyo na parrainé pasteur Moussou à Bali. Samedi oyo lani na parrainé Mondimi à Bali. Depuis na bota mana na monate. Mo o balibiki na kamba la panza mabala bango ba pesa ba preuve. O nga na kanga na bongisa mabala eza na ba preuve na ba film na ba photo. O na panza na o ka na salo masolo pa bato. Mais nga na tika la vivre te libala moko na panzi. Kaba ipare na luka ipare wana tilelo na mona répéter. Merci. Tout ça dans la mission c'est à Porto de vérité. Tout le monde pasteur bienvenue en Nimaki à cœur ouvert. Alors la mission de l'on a tiré makam oba kuzakaye. Mais à répondre venir te malade mon question à tout qui particularité ya message na yo et la ranine ya ta oyo o te aming sur quoi? Ça c'est une question na yaki pena pronango. Parce que na expliqué vision et ça quoi apporter réveil comme ma délivrance à captif et troisième étape wana et ça préparer peuple pour l'enlèvement. Maintenant, troisième étape, depuis que nous insistons mingi wanate. Mais c'est de notre temps, nous parlons mingi qu'on prépare le peuple dans l'enlèvement. Parce que année ça fait 2 fois que nous avons une vision où enlèvement salami. Nous avons un pasteur batikali. Nous avons un ndimi batikali. Alors, nous avons une insistance wana. Pour n'attendre au doza, et attendent au biso au doza na mabele, tout préparé pour l'enlèvement. Nazote ya mingi ndengwana. Ko préparer peuple l'enlèvement. Insistance à préparer peuple l'enlèvement mikolo eza repentance. Parce que dans Luc chapitre 16, au moins la histoire il y a l'homme riche na Lazare. Oh bazaki na mabele si malango bakufi. L'homme riche a se retrouvé dans ses jours de mort, Lazare a se retrouvé dans sein d'Abraham. L'homme riche a tout deux questions. Babi Lazare Père Abraham, tina Lazare a maï, batia na mnogopo nazo zika moto. Bah c'est est possible été. Abaner la deuxième question. Alors bi tina Lazare qui t'a na mabele ayebisa batu kuna mateya banasala bande konanga baza 5. Ateya bango na mabele pour so muta wuti sika batu bakufi aye na mabele ba yoki mateya ba se repentir. Mateya nanga mikolo efandi wana na repentance. Église ensemble est aux sambela, ba frère na ba sœur, ba pasteur, évangéliste, prophète, docteur. Tous sambela mingi. Ko gêner mais repentance c'est mingi te. So poté ma repentance ba ba ça peut ba men mingi te, ba ça peut offrande mingi te, ba segiso pété. Donc église olingi to thème to sambela, mais to se repentir te. Et là on a zo bang les années, na zo bang ça que to se retrouver belé na ba église tozo teya or en réalité tozo bat tozo bombe la satana bato ba kenali felo na kati l'église papa Placide risque nazo bang zanine to teya bato évangile mais en réalité tozo la en train de préparer les gens qui iront en enfer avec Satan dans les églises parce que la repentance n'est plus nazo beta setewana l'homme riche aussi à père Abraham a eu Salazar. Sur bakiti bako se repentir. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre. Mais malheureusement, il y a comprendre na kati ya moto. Il faut comprendre que si on a la moto na séjour de mort na zika, c'est parce que na le gars qui na la repentance c'était. Il faut comprendre que si Lazare pe azar kuna na consolation na joie na paradis, c'est parce que Lazare a ses salariés de repentance. Naza mikolo na repentance. Place na fandi. Solina fongolela yango encore davantage message dans Carlos Kalouza tokoluka mukolomoko tola na prédication au ce pasteur bienvenue à Benxibiso nek pasteur Jara Benxibiso tola na message ya repentance. Moko mona émission na autre prédication na ye bozanga te kolanda yango. Mais pasteur il n'y a pas que mabanga babok loba fleur. Ah, parmi les fleurs au balobaka, côté ba pasteur écobiste, ba bien mon akaote, ba ju ba mouinda ba torche ba loki, ba boza fidèle à ma fifi. Je salue évangéliste fifi Kazali. Ba bengo rassembleur, sur les bâtiments là, ba boza rassembleur et sagesse. À part côté ya, ba bon conseiller. Il y a un seul qui batumi ba zoa yo au parrainé ba mariage. Ce qu'on a moto na moko yo ozali sage, awa na katia
il y a Hollande na Rotterdam aux alliés rassembleurs mais tout baza ko remarquer na corps de Christ d'abord ba tête ba pasteur moi bokabone zali makamoko ya bien te côté ba homme de Dieu za penda ndenge to mona kité mais yo za mutu ba pasteur so yé à côté comme yo penda ba tinda yo parmi monsieur tinda na Rotterdam tant au mona moi bokabone tout ça sincère ezali na niveau ya Rotterdam rassembleur sage conseiller au cours ba nini na ici qu'on a pasteur bienvenu parce que mekano ko tsa moko ba qualité parce que ba boklo na banga sko fleur na yo état que rassembleur conseiller sage doyen mkolo au constatant to ouais merci pour la question d'abord yo mto yebi ba conflit en so eza wapi nga personnellement naza na connaissance te ya ba conflit na gauche et na droite parce que c'est des nets na comme mingi ko voyager naza mingi en dehors ya Hollande exigence ya musala ba benga esengi ke naza mingi libanda na ebite nani na conflit nan mais le gars yo tuninga par rapport comment on résout le conflit et ça tout un enseignement au toko lobango un peu de moboy Bible lobby hein moto aza na conflit na moto soka lingi aya couper s'offrande na ye on y réponse non wana mais na ba ça pas comprendre aucun na réponse tout ni au moins monsieur il paraît des choses à madame to monsieur alors ba kanga bandoki o panzaka mababa to yewanga il paraît mais après par exemple au moins par exemple pasteur Gisèle a organisé milulu tant sous batoko ya ko tanga ba église pemene été pasteur bienvenu organiser milulu pemben alors nazaro loba marambeta les conflits que pasteur a organisé ou a été moi je pense que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire so molu mon santo azo conduire nga et que kuna Yesu mdasali milulu molu mon santo robo ya que était sika Yesu asali milulu l'Esprit et le Seigneur ils sont un et le problème est que biso batu na place totika Saint-Esprit a conduire biso to comment moko sala ba sentiment que le gola ngai papa placé da sala que l'on na yakite alors papa placé ben mukolo papa bienvenue au sala l'on ya ma na biso te biso petoko ya yete ça est comme mokili on est comme mokili ça devient le monde et comme rali kelemba mais ataso nga oye pas na ngate nga na ça obligé te na boya oye pas na parce que yakite en principe so na ça conduit par le Saint-Esprit je viendrai na pas exemple à supposer que yo on a bolingo te yango yakite mais nga na comprendre que na bolingo na sale milulu yo yete parce que on a bolingo te mais si réellement nga na bolingo alors na ko communiquer bolingo en venant lorsque yo sa milulu et lorsque na malgré na yakite mais muto aye quand même donc et ko délivrer biso ba pasteur rebelle biso comment ça le roi mokili donc le roi yo yakite ngape bango milulu na biso bango ba yakate c'est dire bino bebo kenete ça c'est le monde en principe tout tika Saint-Esprit a conduit biso ba makambo mingi yo nous alate molimo santo même batu na vérité eza o Yesu lobi na Bible alors tu as un conflit mouké parce que beaucoup tout mitika je sais que on continue dans matin ko rassembler ba tourner ba couple au ba en Tanzanie sans yo tout le monde ba kiza faussement donc docteur Richard président ya Corpastoral Hollande na passé chuma il moko makambo oyo na kati ya Corpastoral bon mais ko résoudre ngo mais pasteur na lingina zonga to na suka émission mais na lingina zonga kamo lobaki na mone na sise kenya te tant au solo il kanise lingai lingina zonga mokito zonga sima lobaki matin na mikoza repentance mais na kata repentance to mona to so côté ba église miko nyonso au moins na ba to ko église et là tel dire le fait partie ça ma confusion quand bazoa une église kapama longo bazemi bazoa une église ba ekobiste bisa ba ça basi bazoa une église baza nini impudicité na kata bango na fornication za kuna bazolinga même bala marié même elateli
au moins pendant mon chrétien mais ba miniji ce qui ndenge nini mais repentance yo ko banini parce que ça message il y a temps quand on a répondre son ndenge to ba tia choko obi choko ami pakoli wana na ba to ba tia ba non na sisi na liste na ngate makambo pour son za pesa ngazaki noa na commission pembe ça dit na quelque part na ni proposition moko ya Satan nous devons tous nous repentir totika makambo wana parce que yango nizo sala Satan zo place na corps de Christ non pas corps de Christ mais na ba vie ba na nzambe belé tobo sa na te Bible vous êtes le temple du Saint-Esprit to comme ça temple était na ba idole na kati to yebi histoire o yeso ari na temple azu ya bengani makamno sa désordre donc ba masala ko cha poso ko mapembe ezaki mwindo ko lata ba bijou ko bagisa ba to mesana tellement nango papa tellement la majorité chrétien basalango loi wana kangi biso la loi de la majorité so lingo tika ngo lobi non la majorité basalango est-ce ba ka li felo erreur mususu ngwa la loi de la majorité est-ce ba ono so basalango ba ka li felo ka pasteur on a raison oh yesu yemo lo ba que la majorité ba basambela ba ka li felo Matthieu chapitre 7 21-23. Abi plusieurs n'avons-nous pas, je ne vous ai jamais connu. C'est la majorité. Pour de vérité, tu es à suivre. Et numéro pasteur Wana, pour poser la question, numéro 06 81 82 96 92. Beaucoup melanga ba question, pas maté to continuer deuxième partie. Vous avez première partie, ce que tu as la deuxième partie à répétence. Tu as makamu alobi awa. Numéro na passé à 11 leka, il y a un peu 0031 681 82 96 92. Ce que moi bien est anonyme, pèse sur la question, biso te poser parce que tu contenu deuxième partie de l'émission Oyo et bana sur la répétence. Merci na banus pour na biso na Congo local news et puis na Congo Asika tu peux une déclaration majeure lu qui kuna en Allemagne pour la connecter l'émission Oyo. Ciao. Opesanga na moyo yo butu pimela ngai obongisela ngai yo mokili bebisai ozongisela ngai motu ya bungisai ya ngai oya nolanga losambo na sala na bosana losambo sekrebi ya nopesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na ata lekolusu epai nyonso eutaka azuwa oyo pesa na baninga yozambolelakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kinyo elakisanga kofanda na bato Zambe oya kokiselanga ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai yo mokili ebebisa ye ozongisela ngai yo moto ya nabongisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana losamba nkukubi ya nopesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto zambela ngai yebi epekiselo te